ba maman aussi la supporter mais biso de ba maman na zo beta setene to sana monoko mabe ndete mona ba emission on change de maman donc moto ba neti papa wana akala soki bazuyo bazongisi Nasina bana déjà ko vivre na mobile na boy Ayo, oh maman ngai. Oh ma création. Ça va? Ma création. Mais oh ba création c'est comme manger le maman solo. Na bana ngai kama ba oh peut-être oui yebisa ngayo mto créer. Il y a 3 jours na créer yango. Au dessiner. Na dessiner na kepa couturier na lobisa elanga boye zongisa boye. Osambi tisi na. Ba tisi nga moko na tekaka. Ayi moto ka ba tisi. Ah d'accord. Ah ok. Ah il mo tisi mo teka parce que mo ponu ebike. Na ebike modèle suna la merci oh tu n'es qui komaki. Amen. Mo na erotika. Amen. Na bi e maman Angel te ya pambola ma. Na mikolo na pambola mi. Amen. Il poto pe na pambola ma kinango. Amen. Il poto na pambola ma kinango le. Le 9 juillet hein. Kitoko modèle kitoko. Modèle kitoko. Ma obi ki robo manga. Maman. Tokota. Na sepeli ko yango. Bongo siko. Oyi mo bongo ma copa. Ma copa non. Ma copa sali et puis lokola ya ko sala émission ya kolamba ngana epona témoigner na pesa moi témoignage yo bato banda ko zela yo bazozela bazobenga to likaka maman Angela zonga pona témoignage na kutu ma Pauline makopa na hote ma Pauline Luyanda na yekuta bisinga lo bien en tout cas ya ba kaleki na leki nanga en tout cas maman Angela azonga pona témoignage parce que makambo dem kono ezeki bi mais ki mukuse amen non na c'est tango abona bon c'est pas tout côté maman bienvenue chez petit madame côté maman. Ndeka na otolo ba tout à l'heure ndena bomesa na kake bana bobenga ba maman pe bobenga ba papa émission na biso ngwe ba ko ba pour le mariage ensemble tout la na maman il y a ni tout ndenge na biso ki émission na ngeza émission ngeza très très éducatif émission na ngeza kana pona ko bebisa te mais pona ko bongisa vie ndenge nini mosa zalaka tozola ki sabana na biso ndenge nini okoki kokola lobi oza malamu tezana pona ko éduquer bana biso bozomona ba les réalités na osel na bino ya koleksa bino ndenge ni balambaka koleksa bino ndenge ni babungisa kambetu et voilà na bino qui émission pour le mariage ça émission moza très riche et ça vraiment très très riche yo autres émission pour le mariage ceux camarades na moko yebi amote yebisa ye kende na YouTube kende ko s'abonner na compte ya kende ko s'abonner na chaîne ya maman Elia ni tout na émission ya pour le mariage pour que bo hatakaba émission te ko ba émission ils ont vraiment ébélé na pesi mbote mingi na mystère ya tout pour émission to ko sala bato ba sepeli mingo bomi bato o lobi o papa kangaka kwete soka kangi kwete soka bomi kuna moya mababi mazate mystère ya tout en tout cas yo mutu tant kana pesi mbote ébélé na yebi ke lelo zo kanisa togona kongo so eza ndenge nini bon total kaka toza ka ba résultat togona kongo so ki et pour les personnes ndenge nini émission pour le mariage c'est émission moko na yebisa kabino ngana lo bakamakambo o eza ya solo eza émission monte na kina lokoti na gauche na lokoti na droite na yena bambi ngote ngana lo bakamakambo o toza ko vivre et pour ceux qui votali bien bon on a que maman ni tout avant d'aller mon plateau te ya bandi koloba ou maman ni tout ça comme filmer toujours na kana ba invité pourquoi na kana ba invité ezaka pour na ko partager l'expérience ya vie surtout vie de couple ya pour moi chaque fois na bengsaka ba maman ba papa ba ye to vandi to sololi to le baka du vrai du vécu to baka makambo oyo eza ya solo eza makambo lo kotate la fois passée na zakina maman Angèle
maman Angèle ayaki awa ayaki koprésente biso babijou na ye aza créatrice de mode ayebisi bino ndenge nini azalaki na likabo kati na ye mais ayebaki ndenge akobimisa yango te ti nzambe ayaki korévele nde ayaki kobimisa likabo so botala mpe babijou oyo nalati oyo en tout cas maman Solange kosenga te po yo mokolo wana olobi o bapesa ebele tindelanga ndambo omoni yango na okabela okala nazalaka nanga gentil abakabelinga mpe na okabela osenganga mpe so osengi te na opesa te so osengi te na opesa napesi en tout cas babizu ebele na marraine nanga moko Mimi Njoku Mimi Njoku ava papa Eugène Njoku mwana bino yeyo mwana bino akoli talaka ntango ataka alliance na lelo mopelaki mama mpenza ekoti vraiment evandi napesi bino babizu ebele baparraine nanga na marraine nanga Mimi Njoku na papa Eugène Njoku je vous love beaucoup baparraine nanga en tout cas nasaka choix moko ya baparraine moko ya bien vu que bozala bien botalanga mpe na papa netu tozokende kaka liboso nde babaka jamais reculer toujours avancer toza baavancer kaka mais biso mo te toza baavancer na nzambe alors lelo maman azongi lisusu maman Angèle ndenge bosengiseni nga bobi non maman lebi aza na témoignage maman aya kopesa biso témoignage na ye nabengaki maman Angèle nasolo maman Angèle nayebisi maman balobi oprometaki bato maloba na yo moko ke na koya kopesa témoignage na nsima na yo ndenge okendaki bakomobenga mais maman Angèle fa ya kopesa témoignage maman fa ya kopesa témoignage maman fa ya kopesa témoignage nabengi yo mpe oyebi orespecte mpe nini bapromese na yo amen oye mpe kote mosusu bababon mpe akimi yake libele oye mpe ozobaki na koya oye mpe bato akima na bango ozaleki soki biso topesi yo valeur te moto akopesi yo valeur te biso fo tomatisa yo nzambi kosakumuna mama nzambi kosakumuna mikolo ngai soki moto alingi toyokana kikongo kaka amen mikolo kaka kikongo soki toyokana kaka osa mambo kikongo na mikolo kikongo kaya ngo nde esala mpa nanga mikolo do mikolo eza na anxieux kaya kikongo amen mama omoni libala ndenge ezala nde nalobaka toujours tobotamaka tokoli tobali après nzambe arécupéré biso tokei wana ka ndenge nga nalobi mais mosusu mpe bebe mosusu abotamaka lelo akei e tokobeta masolo ya bato bakufa te tozobeta masolo ya bato baza na bomoi yo moko oyebi émission mama neti eza ya préparons-nous pour le mariage donc tomibongisa mpona libala po libala bato ebele bamona yango kaka libala or libala eza na makambo ebele libala eza na makambo nango libala eza lokola feu rouge omoni soki ozomema voiture ok yo mwa so faisait rouge presque okangi frein ozele comme un verre pour démarrer okeni ntango opusa nakomi na feu wana mpe mosusu omona feu yango ekomi orange ntango okomi orange yo mo obandi koralentir obie eza orange nde eza orange boekala te koma na rouge donc nasala nini nabala déjà kofreine soki obrille feu rouge ya soda mpe so aza mosika te madame to monsieur mettez-vous à côté donc pour nanga libala eza lokola code de la route libala eza na ba principe nango libala eza na makambo na bongo au fond moto au respecter libala côté mwasi côté mobile mais mingi ngai vraiment lokola naza maman na linga mi kolobelaka ba maman kolobela ba maman parce que ngai na éducation nazwa na yebi ke mwasi nde moto abalaka mobile okotuna mwasi abalaka mobile na ndenge nini sur mwasi moto abalaka mobile leo na yebisa bino mwasi abalaka mobile na ndenge nini mwasi abalaka mobile soki mobile alingi yo bolingani akomi koétudie yo ntango mobile akomi kotala bizaleli na yo ezosepelisa ye nde epesi eposa sikoyo ya libala mpo libala ebandana na kisheri nde tobenga yango wana poto petit ami ntango mobile asepeli bizaleli asepeli na bizaleli na yo propose abimoni yo nangi nabala yo za mwasi nanga na kati ya ndako boke fiançaille tawa bovandi na période ya fiançaille bovandi lobi na boke na nini na mariage or mariage tosepelaka mpona kobala surtout mingi tobalaka toza bajeune mais ntango tokotaka na kati nde komaka mama ya likambo sikoyo ya libala alors mama témoignage oyo nango nayebi te ponga na yo tosololi te oyebisinga mpe témoignage na yo te na oyo nga nalobi makambo nga nalobi est-ce que témoignage no eza kocorrespondre na makambo nga nauti koloba soki eza yango natikelo maloba bonjour mes bien-aimés nalingi bino mingi bamama surtout bamama nalingi bino mingi na kombo ya yesu nalobi amen na place na jili mwaka nalobi amen ngai naye kopesa bino témoignage conséquence ya divorce bamama donc témoignage yango lelo ndo toso mambo ya divorce ya divorce po oza divorcé
naza divorcé 30 ans de mariage ekota na mai. Donc na lingi nazo souhaiter maman mon côté lelo yo ndenge nazo bana bino boye o baza na problème à divorce bo meka ko bonkisa. Et pas Yesu tout est possible. Soki ndenge na yebi Yesu lelo peut-être ndena divorcé. Ndenge kana fana makola Yesu Yesu alinga ka bongisa. Omoni na libala ngai ebongisa libala te. Na kitoko esimba libala te. Parce que basa kitoko pe basé belé hein. Bano tozo bota basa kitoko. Yo ozana mobile na ndako zo monetina te. Mais ce qui mobile wana tiki yo. Yo ngana za mobile. Yo te wana ngai. Te naza ko conseiller. Kasi te ezangai hein nazo loba boye. Ozana mobile na ndako. Mama je loba ke ngai na kina mobile na ndako. To ko loba yo ba yo kanisa ala menza kanisa. Nga papa ni to azana. Nazo loba na ba mama. Ba mama ba otala biso. Oyo bazotala biso. Kasi faut préciser. Tangu yo ozana mobile na ndako ozomona ye tina te. Et yemba lor mbongo tina tazana tina parce que divorce eza mabe ngala sala 30 ans mariage na divorce na ko souhaiter mon moto côté et puis ndenge na za soki mutaye ko lobelanga on a lingi na divorcer na oui c'est changer de misolo parce que na yebi pas si ya divorce ndenge ni nezali 30 ans mariage ekende na mai Datuna, parce que pour faire datuna 30 ans mariage et qui na mai nenge nini et puis pona nini pona bato ba la biso nanga mona vanya nata papa lembe zana zana sima caméra kuna toyeba yango na lobi 30 ans mariage et na mai na lingi pensa kokota na mozindo te parce que ça va vie privée maman yo moko awa lobi na ko ya ko pesa témoignage kasi yango nazoya bango eza makambo to yo moko yango nazoya yo commission ba vie privée kasi yango ya na lobi nazoya oyo ko songa peuple de Dieu bato ba otala biso po esunga bango kasi yango nazoloba te omoni na lobi awa nakato malobi oki ngasa musala mabala na bali si bato samedi lelo samedi bana nde ba client nanga babali samedi lelo samedi prochain on va la faire divorce. Alors ce qu'on peut se témoignage voilà de pour son ba tebele obi vie privée mais maman peut se témoignage donc ngai 30 ans ya mariage et kende na mai na kopesa obali nanga fautité na kopesa ba papa fautité. Donc ngai nazui ba responsabilité nanga donc eza faute nanga. OK. Parce que nazaki na kati obéissance qui teti ozaki na obéissance te désobéissance. Désobéissance pardon. Qui teti donc ngai kaka nga. Donc ce que balobi nanga likam o nga na li ko sala yango nga na ko sala. O nga na li ko sala yango nga na ko sala likam ke boniko nazaki kitoko na ko sala boye. Kitoko e futanga te kitoko memana nga na divorce. Kitoko memanga na divorce mes bien-aimés. Parce que ce qui me parle le bisarabo yo le bitengai sarabo ngai donc ko finga des fois ko finga mobali akokoma pe na suka alobi koki et comme na suka après 30 ans to kabwani mais na souffra trop il est pas kenda souffra mais nga na souffra na oyanga na souffra trop mais bien aimé il est moko ke na boya ki na suka lango na boya ki divorce na motema moko mais lokola azwa ki décision na ye azala ki pe na makamu na ye azwi décision na ye akeko senga divorce ye moko azwi avocat na suka lango na ndimaki toki tribunal to kabwani. Mais après divorce, na bondela qui je me mettais à genoux pour na bondela e. Aboy. Pour na bana. Pour na bakoko na biso aboy na e. Akena toke na tribunal. Divorce na ça et ça sera même pas 30 minutes. Juge akati makam. Atali ngai, atali alobi aux autres kabona na mwasi ya lobi pa bati ba caché to bimi na biso ngape na ye nanga. Mais mes bien-aimés, après divorce, wana, na bandi komona ndaku nanga et comme le château. 4 pieds c'est comme un château. Bana suki ba ke classe, na tika la kanga moko.
nakomaki soki nalali ntango na kolamuka suki nyonso etikali place nalalaki mpo na susi suki nyonso elongwe na motu okasa bakati nga na sizo te bakati nga na sizo te elongwe yango moko nazokende musala na tongo naza kolamuka 5h 4h du matin lekana nabongama nakende musala un jour nazokende musala nabosani nalati basket moko ya rouge moko ya pembe nazokende nanga mpe na mati na bisi ntango na mati na metro nde naza komona na bisi bato bazotalanga me na comprenaki teke naza na basket couleur mibale na makolo me ntango na mati na metro mwasi moko ya sénégalaise aye kotuna nga Angèle ça va ngabi oui ça va abi mais ça va ngabi très bien abi nanga tala makolo na yo natali makolo nanga mais bien aimé na ataka sapatu moko basket moko ya rouge moko ya pembe en plus moko ezaki lokola ya talon moko ezalaki ya naza komwana lotambola tengu me makambo eleki na mutu nazoyeba te mama divorce eza mabe nazoconseille yango na mama moko te oyebi nake mosala chef nanga amoni ngai atuni nga Angèle nayebisi tala nga na makolo chef nanga tellement alingai nga mingi Philippe nzambe apambola ye asombeli nga 2 paires ya basket abi nanga tika moko na mosala moko okende yango na olata okende na ndako meme bien aimé nalela na ye na ndako nazokontinue kaka kolela nabengi mwana nga mwasi nayebisi nga abi makambo yeli nga lelo boye na boye mwana bandolela nga mpe na bandolela oya mibali ntango baye na explike bango babandi kolela nga mpe na bandi kolela me nyonso wana eza solitude na divorce nazozonga kaka na kati ya divorce peut-être soki nazalaki divorce te nalingaki nayeba ke peut-être mobali alingaka amona ke mais Angèle sapato olati eza ya rouge moko eza ya pembe mais mutu akolakisa nga aza te mpo bana bazalaki na pongi nga nazokende donc nanyokwamaki tellement mais bien aimé nabandi kolobela nzambe nazali kutu kolinga susu komona mobali pembeni na nga te soki nazokende na nzela natanga elongi soda nsima soki mwana mobali atali nga nasiliki grave nalobaki nalingi lisusu makambo ya mibali na vie na nga te parce que namoni ekozalaka ndenge moko mais makanisi na biso eza ya nzambe te ya nzambe eza ya biso te nafai na makolo ya Yesu nabandi koyoka kosambela me kosambela lokola lelo te wana ezali kaka kosambela moko 2 minutes otiki na yo je m'en fous omeli mwa masanga na yo donc me lelo yo soki ndenge nayebeli Yesu lelo soki nayebaki yango ya 10 ans peut-être libala elingaki ekufa te me nzambe wana tellement alingaki nga mingi mpo nzambe soki apona yo me bien aimé atobombamaki na libulu okobima nazali kaka kofanda na makolo ya Yesu kobondela nzambe bolimbisi baba wana ozofanda na sama makolo Yesu ntango osobebisi libala donc oyeba nzambe ntango yo obebisi libala voilà nde sikoyo oye na makolo ya Yesu na makolo ya Yesu kwa ipa aboyaka motu te aboyaka na ye te andimi na ye andimi continue bisinanga kaka toyeba naye kofanda na makolo ya Yesu mais penza te donc nazosambela nanga me ndenge nazosambela lelo te quoi parce que ya kosambela mosusu otiki na yo olobi ya nzambe osala mais eza na kosambela mosusu soko mitiki na makolo ya Yesu nzambe alobaka et puis abandi kochanger makambo no tout achanger yo vraiment na elobeli makambo to azochange yango naye kobondela nzambe na bi nakokontinue boye te nzambe aye kopesanga mobali maintenant tobalani te navivaka na mutu maintenant tobalani te soki nzambe alingi ntango nakotaki na église wana nasi na bandaki déjà kovivre na mobali donc tobandi kovivre na ye mais nalobaki na nzambe avant wana nayebisaki ngabi nzambe pesanga mobali wa koyeba valeur na nga oyo kolinga nga ebongo siko papa obozaki na liboso yebeki valeur na yo te mpo mabe ezalaki nde pana papa nayebeki valeur na yo te ntango nasi nabongwani nalobi na nzambe apesa ngai mobali oyo koyeba valeur na nga oyo kosupporte nga
oya ko yedenga supporter la nedo yo zaki ma bébélé makama bébélé te menazalaki le fundu donc naza ko mimona nga le fundu ka ya mabenga le fundu bible bimi kitsanza matombola donc nazomona yango nazoloba kitoko ememaka mutu na lola te c'est le cœur nazali komona ka nga nayebi koluka mbongo nayebi kosala boye naosala bavoyage ba États-Unis banini bachine nazomona ka nga ko valeur à mobile ceux qui tobito tala malamu ceux qui na comprendre malamu donc ce total quand yo maman ozaki moi moko ya mutu makasi teti de naissance voilà donc valeur ya mobali ozaki omona ngote si nazali komona ngote donc nazaki na mikoka na nga po yebi kozaki toko yebi koluka mbongo voilà mobali bien donc mobali azoloba no likambo na assiste yo so bimangi na porte claquer porte okay ozoko bimona nga kwa ngai nga sikolo na osenga yo soko ko deteba makambo mabe wana o ne tozaki na po ede sunga tanto mozo tala biso po e koza pe na mutala bizalizaki ndenge wana azomona valeur te bomona eloko sozo na moni bate ataka portable ka ndoza na muraba portable comme na modèle akala ce que ko parce portable na ngai mo bosi ni boza ba kitumi déjà modèle ya moni nazalaki da caractère moko donc déjà teti le fundu teti donc mobali azobano likambo lobi na yo yo sokomaki na nanu ya sisi yo sokomaki na tamsa lobi no likambo kuto ko répondre ete donc so fana na télé mutazo ba no likambo ko répondre ete donc tamso tika boy o tika le boko boy donc boniko mo wana ya boniko mais bien aimé eza mabe moko yango ememanga na divorce boniko niniko mais bien aimé na souffra donc nalingi mwasi moko ta souffrir ndenga na souffra oyo baza ko mener divorce lelo batikango po bondela nzambe nzamba kosunga eloko moko nazwaki grâce ntango naye kokutana na mobali oyo naza na ye lelo aza na motema monene malgré tout bacaractère na nga ntango tokutani na ye nazalaki kaka na babizaleli na ngai ya mabe wana kaka nga mais mwana mobali wana nzamba pambola ye asupporta ngai des fois nakosala une semaine alobisi ye te asali nde eloko te soki alobi nanga likambo aza na réponse moko nzamba pambola ye tata wana donc mwana tata mwana tata nzamba apambola ye parce que asupportaki nga soki nga nasali likambo moko mabe okomona oloba na eloko te azotala nga kaka omona soki nabimaki na nga nakoya nanga lere nalingi omona ye atikali ne na ndako osala ordinateur nakoya nanga mpe 23 heures tafai na nga naoteka biloko na nga je mafu oseni na yo ke nazalaki mpe na mutu na ndako naza kuna te eza te donc ozaka na kati ya ignorance kua ozomona kaka yo oyebi ko ntango naoya na ndako boye omona natali ye mpa yafandaki natikaki aza neka wana mutu moko mosusu boye mutu ebandi osala kua kalapi natali age na nga demi-siècle c'est silide maman na ngai Angèle nazokende ko kaka bina leki déjà demi-siècle donc c'est le temps penza na songa na nzela ye mpe lokwa azalaki ne motu moko azalaki na patience ata olobi ne likambo mabe soki obenge pa Serge oui maman Angèle pa Serge motu pasi opianga kisi te apesi ope kisi omeli siko ngai bando salanga mais mutu onga nazo sale mabe nazo katile mangala soki na senge mai apesi nga soni nazo episa me ngai soni bandi siko ko travailler kati na nga bon moto bandi ko zonga moko mususu na yebite likambo ko na lobaki na bengi mwana nga mwasi abi maman je ne suis pas avocate arrange-toi avec tonton Serge bon on va bien avec tonton Serge mais tonton Serge n'est pas méchante c'est toi maman mama na ngai ye oyebi ke nazongi na bomoto nake na chambre na fandi boye obi
na yoki mbetu na ngeza munene ko na yoki ekangi chambre mobimba kalobi il faut na zonga na bomoto ngabi sa dernière carte Nathalie Nathalie demi siècle ngalobi kala mingi te wato sito sali 7 ans ngalobi mo tata batu aso futa ba pokase yali kamba yebite okamsusu na la musier abandi ko yebsenga bi Serge soki na sali ko mabeli mbisangai ce qu'on place na bobé bisaka ba mama tika na yebsa dino place wana soki na sala ki o mabe c'est pas comme ça qu'on demande pardon vous comprenez tant zoba soki c'est comme si tu n'es pas sûr de ce que oza penalty mais kasi yo kaka il faut le baquer na sala ko mabe yo ba soki na sala pardon wana ya liboso mais yo ka wana sikote na kati na lingi na se racheter ye pa le bina iloko ta le bien Angel na lingi la ko mabete na linga ko zonga na nzela na lingi la ko mabete tulali na biso namandika ko bondela namandika ko mona makamuna nge bandi ko changer muke ndenge na baki na mena mukolo wana okota na église mususu boye omoni ke place no izawana te na yekolongwa na fandaki na ngana ndako le beni mona na ka muta fier avant de continuer na singa na cameraman na biso passer biso na no publicité service de conseil la président oza musala na bino ba mama bota biso ba jeune banani boyebi ke mama ile ani tout service traiteur et de conseil la providence oza ya mama ile ani tout mo bipo na ba mariage baptême anniversaire na zaka na pona bino pona musala oyo na sala ka yango na combina mona émission ya préparant pour le mariage parce que service traiteur de conseil la providence et le mission pour le mariage ça va de pair. Donc na série na réalisateur na biso papa lemenza à faire balancer biso publicité botala musala nga na sala ka na pesa toujours nzambe merci pour na pesa nga musala et loko o mutema na ngeba ndako nzamba pesi ngai nanga ki pena la s'appelle lisusu produit o ya Maxi bien-être o eza pour na santé na biso batu et pour la santé na biso soko kanzoto pasi mkongo pasi makolo atozo bela diabète atozo na ba tension mais mingi so papa meli ngo ya onde ça penza bo peliki ni bo nzoto penza soki papa mo ko comme na ba o se ki pon papa il ça pas maman Angel te ko sekate so mo ke papa moi ouais ko lemba lembeza moi papa ni bakenda musala wana ba lemba moi mingi moi ka mo keso ka la ba ndo ronfler siko so mo papa maman je suis fière boy là c'est qui dans kaka mais ça papa me quand on y sanga amen c'est papa me qui ngo papa au moins tamusu papa c'est qui moi ko lemba so ka meli ngo au moins penza force zongi na amen so force penza ezongi na santé moi pe maman pe au sefeli amen siko na ngito tala ngana yo musalo ngana sala ka musalo o patu nza ba biki yango yo oyebi musalo mama Angel oyebi so nzamba pesele ko eza yo amen oyebi omona émission mo la télévision 4 mariages maman Angel oyebi na sala émission wana ngai maman ile ani na gagna 4 mariages oyebi mote te na yebi yango mena mona yo te na leka na sala lokuma ko na lata penza drapeau na lata penza teni pona sala teni na mo tema bato nga olanda landa mingi asali ni asali na ce qu'on a lata teni ya drapeau ce qu'on pona na tshaba mo akal po balanda te pa tema balinga olanda la mo na sala na lata mo teni ce qu'on a drapeau na lata penza drapeau ya Congo na émission 4 matchs pour lune de miel maman Angel na gagna yango oyebi ki tant télévision ko filmer na bete na mo selon ki ba bisa ba madame olingo za la filmer nga oui ba bina nga qui tout double ceux qui ont gagné c'est bien pour naïe mais ceux qui ont poli au sali moi tu que business est confié na bina ba na polate qui ne risque rien na rien vous comprenez que na saki na vraiment na temps ba nga habiter so mutebi musala na moto so musala ba bijou aux assure na loko sala en tout cas ils allaient qui mariage on appelle ça de gros bisous Blaise et Nathalie donc na sala ba marié na comment na bango ya mobile comment na Blaise ya moi comment na Nathalie maman na sala yango 4 mariages pour lune de miel na gagné yango en tout cas na bité nzambe merci nzambe soko apesi yo amen apesaka on a vraiment tout le temps nzambe merci et on a total la publicité service traité de quoi sur la providence oyo za musala nanga oyo nga na linga kana lala kana la mukakana yango soki to silisi après tozongela makambo oyo amen au niveau de basiko tout à l'heure OK papa allez c'est à vous
maman Eliane Nitou. Elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout nous sommes soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nous prenons notre baillé et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils ont très bien. Donc, il y a un nouveau bal. Il y a un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Il y a un 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, zo qui back. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire l'église. Maman Nitou ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Roger, comment la providence? Namoni. Bana nsi basi babali. Naza na bana mibale babala. Moko ya mibasi basi babala. Moko azana bana 4, moko pazana bana 4, moko na tout ni bongo pour ceux qui na babali te pour attendre libala la providence. Mais attends, t'as besoin de libala nga pe. Mais les balles ça nga boyo que ça. Mais oui, la obligé. Balobi te ke bakoko babala ngati bakoko pe babala. Mais oui, tant souci ya ngai moko. Obe nsambo na soka linga élever yo, a élever ako élever na tout. Manger. Oui, ya. Sikoyo hein. Avant la publicité, au le banc qui est papa, ceux qui n'a pas qui m'a dit. C'est quoi le banal qui a au banal pour sa papa? C'est quoi qui m'a dit? N'a rien qu'à comprendre que n'a pas ça ma bé mingi. Ngai. N'a pas qui moi si mogoko. N'a pas moi. Na papa wana ndenge papa Serge a supporté nga tout ça il y a 10 ans. Faut na zaka nga moko na kati ya solitude. Pour na zaki na maloba ma bé. Moi si donc on a ça comme mona kaka ngai. Non. Il dit que parce qu'elle pèse hein. Moi parce que là ozomona na yeko mona na bi omoni siko intelligence bandi ko zonga. Na yeko lobanga bi ati Nathalie H. Na lobi kalaté na sina koti na demi-siècle. C'est le temps il y a ko se racheter. Mais bien aimé na bandi ko sambela mais ça le quoi na sambela les deux petite sambo maman na tout le monde avant que na sambo ndenge nini yo na kati no zo ba ko sala ka mabe mais aux autres na mobile ceux qui na sala que mabe na sala bolimi so moni tout qui teme kasi le fundu basi bazana le fundu mingi bazaka bongo alingi ko zo mabe na ye apa ko lango mobali mais yene bitazo sala mabe na kati ya ndako yene ta osala mabe yo na kati nozo reconnaître que nga peut-être na zambo na sala ka mabe mais pour ce nga pardon mon sincère qui te ozomona ka soko sengi pardon ko mobali amateli yo mi okiti on nzamba le bina biso femme soyez soumise ozomona soyez soumise mais nga na sai ko tambla ka mapika likolo kaka boye futanga ti était futa au divorce et futanga divorce donc il a perdra tout 30 ans mais si koyo oyo susu ya mibale so na biso ka ke donc ba komona balobi aza mosa ko bala te botika ye ka place ya salinga lobi bo moto bandi ko ya na sengi
papa soki nasalaki yo mabe alobi na nga osali nga mabe te mais nasalaki mabe mais alobi na nga osali nga mabe te esui nga nayebisi yo masere oyebi ko ozalaki na posa okende toilette moki toilette osali diarrhée eningisi nga libumu na kati nga alobi kata to na osali mabe mais ye alobi na nga nasali ye mabe te. Donc c'est le temps a changé. Temps a changé. Mais bien aimé, nabandi ko soit conscience ya vie nanga, na talibana nanga, na taliba koko, nabandi ko changer. Na katia Yesu, ka ko lobela nzambe. Change mon identité. Oui, nazo ba nzamba changer identité nanga. Prière nanga ezala kaka Seigneur change mon identité. Ta yenga o façonner ngai. Yango na bomoni lelo yo et la maman Angèle que vous voyez là. Nzamba zo tayenga a changé identité nanga oyo nazalaki liboso eza songa ite na nzamba changé donc lelo o ceux qui neti ndete mona émission on change de maman donc moto ba neti papa wana akala ceux qui bazuyo bazongisi yo pa na ye amona peut-être yo changer amona moto mususu ko nazali ko l'obsété hein papa na akala soso na pesete mais muko susto kuta ene boy ngala soke na église na tongo ngam tali boso na benga ki to pesa ni mbote to pesa ni ba bisou mais to zawolo banate papa Serge Aza c'est un homme comme ça asambela akende na église mais c'est un homme asana mutema munene bon ba le bité so mutara mutama munene profita ko pesa bisou pas mutama so to kuta ni nzela pona lakisa yeke ngana na changer il faut nzamba le bina biso hein un simple baiser. Il y a mon côté, un simple baiser. Tata banati. Bana 5 ba belé. Boni yo, ça va que wa kenda nzambe. Comment kenda nzambe a changé? Kapena kenda nganda nzambe. Liboso na zaki na kenda nzambe. Mais nazali ko comprendre Yesu ngona yeba ki était. Et ça quoi ba maman mingi ba kende église ba azo kende po ba mona ya kende église ma yebi Yesu te. Ayebi ba makambo Yesu alingila biso te. Parce que Yesu azaya ba maman, mais bien aimé, Yesu azaya ba maman. Maman soko fuka me seigneur loko pa Yesu opia yo. Tata zo ka on a retard mais maman zo ka tout de suite. Oyebi que tant on a comprendre nzamba la biso to tambola na kati ya soumission, na obéissance, na kati ya pardon, na bandi ko mona intelligence na nge bando fongama. Na bandi ko limbisa ndenge na yebisa bino baleleki, na limbisa bato so basala nga mabe, na bandi ko mona siko nzambe bandi ko sala kati nanga. À renouveler l'intelligence nanga na komi poser na komi koloba poser ata muto asalinga mabeso tokuta na eboni mama sango nini sango te asoka mama Angelo azako lobisanga ta lobisinga ndeni renouvellement intelligence nzamba renouveler intelligence nanga tangu na kei na bandi ko sambela epai ya église moko na makopa boko liboso na kota kwa na ebisaki bino pasteur ona tei mobimbaranga na ina ndako na lela na pardona mais maloba pasteur ona tei aki malobo izo bimba kat na yangwana esali ke ngai Angèle lelo bomona nga boye ngai Angèle na bongwana yangwana na sengi bino ba mama na boyi mama totika makamba divorce mama na buyo qui mène à Zaka obligé faire tout na yo tuna au moins Bible une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains sikoyo okoyi ko bisa ba maman parmi ba mabe o celle qui yo o renverser ndaku na yo parce que aux équipes femme sage té voilà parce que ba maman o bazota la biso okoyi ko bisa ba moi 2 3 4 choses oyo bakoki kosala te po bango pe batombe na situation oyo ozalaki nango te 30 ans c'est du gâchis hein 30 ans ya mutu bolala bolamu kaka eke bopanzani kaka boye alors mabe o papa balingaka te atali balemisa toyebisaka bato baotala biso po ekomela pe baninga te peut-être bato ebeli bape na kati ya likambo wana mais bien aimé oyebi na kati ya libala botosi fo banga mobali na yo 2 il faut oyeba ke ndenge nga nazo bima boy est-ce que mobile na yebi to ayebi te wana ndezo boma pe mabala ebele ba musique tozo kende mususu akota musique mobile uta yebi te ka koti musique nyonso ane plongeanga na makambo ebele et plongeanga na ko ba divorce ba musique ko bima na yebisi mobile te na ko ya l'air na lingi soki batuninga na bandi ko finga c'est ça
biloko misato wana mais bien aimé eloko lingo sala fo yebisa mobile na yo soka boyi tika mama talabana tika lokuta yo kei na moziki soki batuni olobi nazalaki na Château Rouge ozo no wuti na Melun na moziki lokuta wana nyonso mais yebaka un jour mobile noko yeba kozalaki na moziki na Melun po ndenge totambolaka boye mutu mosusu akomona ko akuna na Melun ko ya koyebisa mobile noke namonaki mwasi na yo ntango bakotuna owangani mais bamonaki yo kowangana ndeni moni babiloko nyonso wana mobali ameli ntango akoya kosangisa yango ememi divorce après bana bakomi souffrir bana bakomi na Châtelet bana bakomi kozwa bazemi na 14 ans mais bien aimé libala eza pasi kobandela zéro eza pasi bandela zéro kutana na mutu akolinga yo apesa pe respect mususu okutana na ye mais bien aimé abuki yo mino biso kutu chance nazaki munoko kona kutana na mutu yo soki kaka na kutana na mutu ya danger de peut-être abukanga mino po mangala nazalaki na ezaki ya mabe mais nzamba salanga grâce yango wana zo bana nzambe merci mikolo nyonso apesa nga mobali oyo azwa kinga azaki na patience na yepe yango ne petit ndinga na bongwana parce que soni mikolo nyonso muto zo sala mabe ya sala ko mabete ko katele mangala ko lo bani makambo eza bien te c'est pas bon mais bien aimé tolingana mobali ya mabe azalaka te ata mobali no aza mabe linga ye kaka ata kuta za handicapé na mona kana Kishasa na kende kimbalo na kende Kishasa na moni mwasi boko kitoka so tambusa mobali ne na vélo handicapé na tunie mais bolingo nini apesi na mobali na yepo atambusa na vélo boy mais c'était une belle femme hein mwasi kitoko po koma kaka o fojo azalaka te mais bien aimé na libala fonzele pas azalaka te mais na yeko lobela ba papa te ngana yeko lobela ba mama parce que na bike maman moko ko zo un plus mobali ya mabe azalaka te mobali soka sali mabe fandisa ye ngali boso na zaki ko papa Serge soka alobi na ngali kamwa ko zo lingala mais zo pe mbongo na isiko atala yo zo mbongo ne mais banda na changea soka zui salaire na comme la na maboko nanga abi maman gel tiens to kene kisasa biso mibale to babenga biso to ba mapasa na kisasa to voyage biso mibale to keto zongi parce que tant on a eu comme on a que les balles il faut que battre l'ango na comprendre ango et bandi ko futa et monsieur ça soko 5 €, a kota na chambre ko a elio 5 €, mais soko 5 €, a peso 50 €, parce que pour la nini a monique au changer mais bien aimé to changer to boya divorce et pas ya yesu alingra absolument ba divorce te alingra absolument divorce te et puis yo moi si lelo zui André olongoli bilamba lobi ozui Emmanuel olongoli bilamba lobi ozui Jean nani azo samba yo mto zo samba mobali asamba te mobali akoki ko sota basi 20 ako samba te mais yo moi sinde tokola surtout ba maman nazo betela CT o bazana ba âge na biso tokola ezala ba maman parti à 30 ans oza sous mwana moketo komi maman donc il faut tokola na kati ya Yesu to pesa mibali na biso respect mobali ya mabe na répéter sur mobali ya mabe azalaka te to pesa mibali na biso respect to fa na mabala Yesu akuta biso ensemble parce que na yebi pasi wana ndenge ezalaka alingili yango na mutu te to yoka mawa pona bana na biso to kolisa bana ensemble ngana zwaki grâce parce que bana bakolaki mais soki bana baza mike na zo mona ba ninga mususu bana baza mike ndenge bana bazo telengana oko imaginer te likola ba divorce wana donc mes bien aimés na souhaita ngoti na souhaiter le bino makambo divorce te to bongwana to zala bomoko na kati ya bandako so mobala lobi ko kende te so mobala lobi ko kota muziki te surtout ba muziki wana mususu azala 5 muziki yo mutu moko ko se partager ndenge nini okolamba l'air nini okobongisa ndako no l'air nini parce que ozaka kana kati ya muziki to boite ba misusu ba kene muziki mibali ba yebite soki mobali alingi te mais bien aimé tika parce que muziki pe mingi bato boyi mabala likola muziki na YouTube oyo
pona kaka bamona ko na YouTube au préféré ndimi libale kufa poka bamona ko na YouTube mais bien aimé bozonga na se bozonga vraiment na se YouTube ko kangama un jour mais yo libala se baby bana msusu baso kende dasi parce que yo mama bando bima vendredi okeni musique na Belgique mingi babwa mabala lelo bakoma ko regretter alingi bino mingi ba mama nzambo ngana so sambela oyo abukinga boye akutana na bino yango na bomoni ngana zongi susupona ya kopesa bino mwa témoignage oyo nzambe wana tango na fanisi makona ngani nyoso na kati ya nzambe nzambe a renouveler intelligence nanga bilamba nanga na koma ko dessiner nga moko nazalaki liboso ko dessiner mais ndenge nazo salela ngo lelo eza susu makasi likolo ba bijou nanga moko na sala ki yango o na lati bakambutunga moko na sali na o mamelia na lati na o makopa lataka nga moko na salaka nazana ba client bazo uta par ci par là na ebike na sima ya mama Eliane pe na ebike ba porte fongami ya mingi lisusu osomona na lingi pe nzamba renouveler intelligence na bino parce que nzamba pesa moto moto likabo kati na ye na mukumba mobo lelo oyena ba bijou mote lelo na yaki vraiment na ba bijou te ba bijou na sali mingi na yaki na ba bijou te mais na lingi pe bomona ba métrage te na yeli mama Eliane ba métrage pe oza ba coton ya Kenzo ye palata ngam ko mapamboli inga mikona pa mame mapamboli alfa kumikoma mikolo zo na suto zo solo la te oyo babenga ngo na pambola mi vie sayo na pambola oyo babenga ngo jacquard oyo soie oyo coton donc so yanga ya yo mama moi siko yo mabela yo nde no pesinga boye o kaka téléphone te ba pesa ke ebele so faut pesa ngana nku balobi loboko epesaka ezwaka kaka loboko epesaka ezwaka kaka parce que kofongola soko fongoli porte na yo pon ndo pambola mona pesa bizu bila sande pambolanga kaka loba nzamba pambolo amen a renouveler les sous intelligence plus a peso na ile pona tout le baby ça sauté ne mbala no baby c'est qui n'a pas na koki c'est fini kali suko baby ça n'a pas Serge na tikali kaka na 3 okota na 6 baby ça au moins siko yo est-ce que na lobby moi qui beta ka mbunda mukolo pasa ni abinaka malgré une expérience au moins siko ba courage tellement na pambola mi makamoko masko na muno na pambola mi nzambi kusaku muna mama amen na pambola mi nzambi kusaku muna amen ne biso to ba mukalinga ku benisha siko yo nde baba ka mwana ki beta ka munda kolo pe babinaka siko est-ce que ko permettre pe na pesa yo conseil to za ya amen siko conseil na psaka na yote na bato ba osani ni Holanda biso na makina lo bambo buli makamuno solobi ngana telema makasi mingi na kabobe bengi mutu makasi parce que eloko bebisa makamuno saka mutu makasi mutu makasi ezala kaka na libala te même ata na musala omona ke musala chef alobi ka bo obameli réponse même ata na kati ya famille omona ke yo mutu komati mukonzi ya famille ya mangala mabe obanga ka mikolo te ezaka apona libala te ezaka apona vie quotidienne kaka to vivaka mais mingi mama leo ngana na ebisa pona sikoyo en tout cas vraiment omoni muto mi maki ka te to baka bébé moso mi bébé nouveau né mona bébé na yo zo batela ozo fini kai malili ekota te vous comprenez moso tike na kati na mona simbi soso te nga pe lokoso to pesa nga bona otu na papa le o lokoso penza o pe ya yo o pe nga merci mona na bi mo seti moto mapambola bi bo otu na somoni ba pesi nga ana ngina tsa koto omoni ka mamo yango nangalo baboye mama omoni bébé na tsana na bablo nanga ona awa bato kosenga pe nde bakosenga na bango nayebi ba pesa ke belé pesa nga pe osenga na kopesa ka bona osali bible bika baba kabela yo pe omoni soki omemi bébé
to baka bébé to baka qui te pour moi ça fait comme pamba so moto memi bébé na yo tango zo tambola olinga ta moto posa na terre mais moi tango so moto so posa nga mema bébé na yo monta bité na meme kaka opsanga moi na mema côté tikanga moi na meme kaka pona nini po bolingo so ki na nini na moi no wana siko ngai lo wana ko senga yo mama par rapport ya ku oyo so zui mama 30 zawa ko me bosa na âge 16 ans. À quoi on l'appelle bien? Au bas de ce pas cocolo, hein? Vous comprenez? Parce que comme on va oser, on va laisser coco, on va dire côté qu'on a coco, on va vendre côté qu'on a pour la mine aussi pour panzana déjà. Moi, on va faire ce comme on exact. Nous allons vous passer encore un conseil. Parce que on est émission pour nous pour le mariage et concert ami quand le concert après bana tout total c'est mes bana avec qui moi on peut mettre mon copain bina na on nazo yepsa na ya ngai zo papa Serge le la bébé na yo mangala wana kina papa na musu solinga le bien ça mais pas très mon ko ngai et si là comme le système ba bien volo ba tourner le lemo na yo cette fois mais bien aimé si là to etani occupe pas kindeni so bola na tongo tamsuka na kopso technique mo bo mo ape esali la tongo auto sur la masolo te masolo ba maman kasi yango nazoloba omoni papa Serge c'est un homme qui est trop simple ngai loko na sala mingi na butu na tongo tamsuna la nga na sa mbeto ye ala muka na tongo akisa ilanga café amemelinga na mbeto di jamais vu hein ba memelanga plateau à café ba yelinga po yebike na sali butu et puis soki nazo sala ba bijou aidanga yebta zo tobola soki nga nazo sala ali na canapé azo zelanga tina tana 3h du matin azana canapé soki na silisi na bongisi ndako pona za trop maniaque netika yo soki na silisi na bongisi ndako nanga okoyeba teke na salaki ba bijou place oyo à l'après toke kolala mais ye akoza l'obligé soki amoni 7h 8h omona ya telemi akesa elanga café ayelinga alibi Angel na yeli au café omona na meli café soki na zana musala ko sala te na lali isusu soki te na lamuki karata nazo mela café nanga na lamuki allez na sali wa makamu nanga na keta mususu koluka babiloka musala tout ozomona mais ye nga na mela miliki te poso na meli miliki sala nga pasi na mela ka kafa pamba ye mela ka miliki azana ndenge na mela ka miliki na ye et puis alingara te banda tozana ye ça fait 10 ans ce que le papa c'est na sa le miliki boya ok ça la miliki na ye moko ameli miliki na ye et puis ndenge na kene tam suna zana ba rendez-vous na Paris atana zana rendez-vous na Paris ndenge na lambaki na zwaka biloko ne na lambi loko ndako eza ya bana na longo na chaka na sani na tiango likolo frigo po ayibike biloko ne yangwana soki na yango ngala ko na tano sala soki ngala na yete ata biloko ne zawana oliate ayozela Angel ayozela nga ata na swani sakiye azozelanga tango na okota boy Angel na una lete na zozelo est-ce qu'il pas voulu on peut comprendre na comprendre on bien comprendre on le kina on ni papa nazana ndena on ni bébé so to bota oui makopa les camarades na makopa ko soki to discuter na papa Serge na bengi na epse to discuter na papa Serge mama ndenga bano finga nga oui fabi ozana ndoki kindoki no silite yo oui alobi lingela papa makopa tata wana ndena mona soki yo soko yena ndako ngana ko telema te ye moko aki a servir yo o mela café o mela nini boye na boye ozomona ça serviable ko voilà maman ozomona maman j'ai lingela en tout cas na ebité papa na moni te mela ko moni po na o mona ye foya en tout cas lingela moni ndeto so ba skol na kota na papa pour le conseil ni ngobi bongai ngai moi c'est kitoko ngai de toute façon nzamba sala mo so toka kitoko lelo ko ba poudre ezali ba ano ezali o ye munene kende ba chayo ano oh ozala mwata chana yo na kati yo maloba te tout na komaki na combien de kilos tobaka 135 kilos pour mon que divorce même rabato na makambo ebele na komaki na 135 kilos na ko kasuko tambola te monene leki oyebi pona koma leo na 75 kilos yo moko ebi poto tout est possible tout est possible maman ya on a zolo ba on a sali befort pour koma boy c'est si tout est possible yo na ngai conseil na zo ba ki ya na ngai oza ya na ngai en tout cas maman Angel
na yo qui témoignage bato ba wata sota boso ba kokoloba te tika ngana loba na yo mama batela papa wana sukola ka ino kwa yenga osalela ba déjeuner tout ça sukola ka etanzoto nika ka ya ta oniki penza bien bien opo comme c'est bébé mais oyebi mafuta na kati maloba te leki nanga na kati maloba te mobali nanga tuna ya zekoloni oyebi kolo wana bato aya na moto na kisasa ndeko no muluba amuta wewa mais na le wana grâce bazana komi kitsawana te yango na ngina loba te bali komi kitsawana mama na ngai ye mais oh tata wana nga moko liboso na mona kaeko po nazali koloba tata na biso toza 14 bana abala mwasa mama na biso mukongo na mwasa muluba na mona ba petite sœur nanga ba demi sœur nanga ba luba kaka boy soto zaka bonga toza na eloko ezate ba vimba kaka mais mukolo ngana mona ka papa sœur na biso ngo biso ka te bantando pe balanda ti oyebi mote bantando pe balanda biso ngo bakoma ka boy bizali ba bantando pe mukolo ngana mona ka papa Serge mukolo draga kanga ndenge na mona ke ne longi wana kasaka ya mukongo yango na ndima ki pona loba muluba na vie nanga jamais de la vie na ko linga muluba maman nanga mais mukolo yeko yebisa ngana tunie oze koloni muluba na biai na loba na ko linga muluba te na vie nzamba confondre pona loba kango jamais na ko bala muluba na vie nanga bandela na sala ko café asala nga café ko obi ki yobi ti ba ko na zero te me na neige mulubo wapi mama asala nga wapi asa no pe kafa yela yo pe obimino po ke ipa lobi lo yango na lobaka asa muluba te azana mutema moko spécial il a un cœur spécial yango na lobi sukola ka nzoto oyebi bakoko na nga soki baye na ndako soki baye nga na za wana bapesi nga bisou bazoluka tonton Serge il est où tonton Serge il est où bazoluka et partout mais si bango abimaki il va venir à quelle heure po bayebi oyo asalaka bango po so baye nga bakosote nga bakepa na ye akosokipe na bango donc makambo tout eza ndeko mo babengaki nga awa bango babangala babenganga mama nitu en tout cas toyebi ke bolingo ekipa ekolo te eza mpe motuka ndenge okutai na ye bango surtout babala mibali ya baluba mibali ya baluba wana bazosala bango boye surtout mibali kutu moi bien mais bamama ya mibali na bango ke bazonyokola bango na façon moko ya kosakana te lobisaka mama nitu yo loko oza moluba to tunu nano epa baluba bango ezalaka ndenge wana nga bimama pamama nasi bayoki oyo olobi nzambe asalaka biso moto na ndenge na ya solo ke ekolo yango ya baluba ekolo yango ya biso mpo nga naanga moluba madoc na moluba toka na ena ona ba santé ti ba santé ba fama sala yi pa zaka pembe ko ayo pondo te santé fa tsala ba pondo o ba luba zaka fier to ndimi eza ndenge wana nga na lobi eza bongo la confirmer mais exception pe eza na raté moni ba wana ba kutani na baluba oyo ya babe mais tala yo soko na moluba ya nene ya malamu il est spécial un homme spécial un homme spécial oui c'est un homme spécial ouais c'est un homme spécial oui eko sanga esengo eko sanga esengo ke ekolo ngo yanga mukolo komona ye okusepela soko moni faut sepela c'est un homme comme ça posé oui c'est linga esengo ekolo yanga o baluba mais aza muluba te bali mabe non nzoka ya mama j'aime bali malamu exception za trop bien oh tikoloba trop bien siko ya nabi sukola ka nzoto opakoli mafuta osano yebata kokata suki ekoli yo moko kata ye lingela epenza asanti epenza mais ye moko ako mokomsusu okutana koyebisa yo parce que na soki paka na ye alors trop bien donc ata kolata na ye donc basi baso na nyoka so basi baso na nyoka so ka kotiza mbazo banga déjà maman j'ai nalinga usiko lekla kote wana tie kote ba nyoka tie basi baso na nyoka so ka kotiza mbazo banga yango ndoko mi bomoti tala 3 ka ketikali acha na biti ko tambola penza ko tambola na nini ozomona tala président des États-Unis a ucho leko so ikomone nani ce qui Trump azo régner parce que zana no débit atikala kana ina ne au moins ndenga akokoma akufanda kimia po ba voter lisusu si ozomona donc est-ce que maman o ba si ba divorce li ko yo expliquer bon ba ko battre ce ko ba deuxième chance ba nana ko ba se belé mais bien aimé en tout cas ba maman aussi sali divorce na yebi ke masasi etikala na mutu
retour ezalaka mutu wana asalaka mabe olingo ozongisa na inonsa bato te totika yaya soki ozwi mobali lelo supporte ndenge aza kolinga susu te koma na deuxième divorce to troisième divorce c'est pas bon donc soki ozwi oyo kozwa lelo pesa ye bolingo mobali aza lokola mwana moke aza lokola mwana na yo soki bolingaka mwana na yo soki alobi akolia makayabo okolelukile makayabo to mwana azosenga McDonald soki lelo lobi oza nango te lobi okoluka McDonald okopesa ye 10 euros kelia McDonald mais bien aimé tolinga mibali na biso oyo ata ya liboso soki bozala makambo bobongisa pardon mingi bobongisa papa po azoyoka ngo bobongisa retard ezalaka nango te sina libala soni ezalaka te yo po bomaki libala ozwi mosusu supporte ye kaka ata kateli yo lingala supporte ye mais biso nde bamama nazobeta sete ne toza na monoko mabe o ngai totika biloko wana ozomona donc totika soko ozwi oyo ozwi lelo batela ye talanga nzambe asalinga grâce nazwi moko oyo tozoyoka ne bien na comprendre pe ke ngai moko namonaki ke nazokende susu na kosala divorce mosusu na changer mbala moko na se rattraper ti lelo toza bien naza vraiment bien ozomona nalingi pe bino oyo azali kamoni ke ezokende kona kobeba senga pardon zongisa ye na nzela bozonga na nzela pardon te oyo soki nasalaki mabe ndima foti na yo ato ye asalaki yo mabe yo senga pardon ba papa limbisa ozomona donc tozala bien topesa bana éducation ya bien etene mwana bana kotangelo ma mère aza na Jean Clément non azalaki na Jean akomi na Clément bokufi na ye donc eloko nasengi yango wana parce que omoni nzoto na biso ndenge nalobaki il faut tobatela yango eza nzoto ya Yesu eza temple faut tobatela yango etene kaka o nano kutu bodivorce na mosusu tokelinga mosusu nano bosilisi na wana tokelinga mosusu c'est pas bon mais bien aimé bamama na nga eza malamu te tobatela mabala papa si atula alobaki na bango nzamba pambola si atula parce que nalandaka ntango bosolaka na yo nalandake mingi aza na langage moko oyo bapapa balandake mingi babongwana ozomona azolobela mpe bapapa mais ngai avec beaucoup de respect na kolobela papa moko te na opesa papa faute te nga moko nazoko mipesa déjà faute ya nga moko donc bapapa nzamba pambola bino toza kaka bana devant bino bolimbisa soko bali mwasi ndima ye na makambo nyonso aza nango ya mabe oyo papa oyo ayebika aza vraiment na kati ya divorce na moment oyo alimbisa mama bobandela zero na libala soni ezalaka te bobandela zero linga mwasi na yo yo mpe mwasi linga mobali nopesa bolingo makasi po comprendre que non comprendre que non nalingaki nakende mpo nayebi mibali mosusu soki ata akendeki me soki okuta ene na nzela abia o mama bana nanga epai akendeki kuna akangi biloko azongeli mama bana ne donc ezala vraiment ezala keba epai akendaki soki akuti bolamu te po soki akuti na basukolaki makolo bakataki suki yo na ndako ya moto mangala ozonga te oyebi oza na grâce mama oza na grâce ke ozwi moto oyo aza kosokipe na yo donc apesi yo bolingo moko ebosanisi makambo no akala ya moto nyonso tu te lelo sokoyebisa pa Pierre oke pa Jean okuta Jean susu plus pire que Pierre omoi mpe badikosangaka mpo anini azalaki na Pierre ntango avandi na Pierre o Pierre aza mabe akepa Jean ntango akepa Jean liso aza mabe akepa Alphonse ozomona azosala bachaîne wana okuta na suna ya mabe mpo mobali mosusu mpe soso divorce baka aboni ko mobali na liboso boya kaka mpona boye voilà très attention parce que nayebi nakutanaki makambo mabe mokosu na Château Rouge nakutanaki na mwana mwasi moko boye nayeba ye azalaki mwasi kitoko mais ntango namoni ye atiraki attention nanga nayebisi nga bi mais ndenge nini okomi boye adivorça mais mobali oyo azwaki abuka ye mino nyonso ya liboso akomi kolata pareil sikoyo pareil wana soki azoloba ti sans vraiment ke mino wana eza ya ye te nalobi ekokoki mpe kozala nga na monoko nazalaki nango likofi mino nyonso elongwe ozomona na yesu me soki kaka olobi ose repentir mbala moko yo na biba sekele ezali yo na biba sekele eza mama
maman Dieu na moni c'est comme ko kita to na suka ya maso na biso na ebite soza moi kambo ya moi suko ko bisa bali bota biso pona ngapena clôturer émission na ngai ba mama nyonso na lingi bino mingi na pesi bino mbote mama oyo penza moni ke na beti li bakwa limbisa ngai mais eza pona bolamu na biso ba mama na pesi bana na ngai nyonso mbote na pesi makopa na musala mbote na pesi église de Christ mbote na pesi pasteur na ngai oya bookinga mbote mingi et na pesi papa Serge mbote mingi na kiliwa baloba nini nzambe akubenisha nzambe apambola yo nzambe kakubenisha mama Angèle qui t'aime la pesi bana nga ba bisou ebele na linga bino mingi sikoyo olamela ke pona mai mai na lamba pondo mai mai olema pona mai bonda kala na lamba penda kala yo mkongo ebola mandakala si balakisa ngai na lamba balakisa yo so monyo ko bato bebisinga na lakisa nde basala na koya kutu kokota su classe bien touche osala ngope touche la éviter oyebi touche te ya solo wana na utana congélateur saison na papa mo bi pe osala ngote mongolonga mona oya amen na yo to vani na papa to lia donc papa Serge na lingi mingi bande koranga nyosa mibali na lingi bino mingi tato zokuta la te me boza kati na nga parce que nga mona liboso donc na linga bino mingi nzamba pambola bino apambola ba cliente na nga nyosa nazawana na sali nouvelle collection au moins 300 biloko mato yezo zerabino collection 2017 on a lati na sali ba bracelet na sali ba bague donc bilamba pe nazo créer angoyo donc je suis là oh ya lingi na changer moi look aye na changer look et puis na ina lo basusu mingi na landaki émission ya siatula ba mama mingi boza komitika mingi mama bolingi kolata kitoko te kolata eza na moto zala kana ba million mama omoni ndenga na lati boy na ndenge na tongisi elamba nga boy na dépenser même pas 200 euros même pas 200 euros ndenge na lati boy même pas 200 euros mais mutu ka moni wakasa na lati mbongo ebele oya lingi vraiment alata kitoko na mbongo muke aluka ngai numéro de téléphone na ngai eza 07 53 31 44 08 07 53 31 44 08 soko benginga nazaka dispo nakoya nakoyede yo olata papa pe famo na komo elengi te nga na lataka na ka boy kwa c'était pona na bima te soko yena ndako na okuta kala kwa sana ke fete mais na kena nga fete te parce que place na uti na yepa na soke na ebite na milate la vent pourtant to kenge na bilambo te etika la nango yango na milate la kango eza nango na milate la kaka vent ozomona donc maman vraiment oya moni vraiment ça na posa na ngana aider ko changer moi look na la ta pantalon ata bala msusu na oya na la ta pantalon mais na ebite so na okoka parce que o ça bien te donc na la ta tout soko lingi o na créer pe mode na ko créer le mode eloko le toy na yo kene na elamba ekene elamba ozomona neti o na sala ki onka na butu po na la tango elamba na nga elamba na sala ngo ya 2 jours donc po na la kisabino ke ko lata izaka uzala kana bambongo ebelete avec 200 euros ko lata o lati eloko le toy o lati na nini donc na lingi bino mingi nzamba pambola bino et puis na lingi petite sœur nanga oyo asobimisanga nzamba pambola yi tena kikongo na biso mikolo nzambi ka kusaku muna amen tena amen amen ouais nzambi ka kusaku kikongo kana ngana biso nzambi ka kusaku na potisco na cameraman na biso pe le monsieur le beau soit béni papa mais bino nini bola papa oza yo mote mais il est beau oh azabo yo pe lisusu il est beau oui motika mona bata papa nito te mais na lobi nanga papa likambo foko lobango il est beau nzamba pambolo papa en tout cas na kanisi to komi na suka ya émission na biso na kanisi makambo mama lobi boko sepela po boyoki oya lobi boyoki ndenge to solo to beti masolo ya ba mama masolo ya katanda ku ndenge to vivaka balobi on apprend tous les jours maman alobi muke aboyi kokota na mo ba détail makasi pona ko leser pe batu mususu te ya nde to za rapport to yebiki mutu soko bali ba semeki baza
babokilo baza ya musuma mtu to bomba pona ko boya ko ka ba problème na kata ba famille po mona kaka eza émission ayo lo baki boye makambo ya kala bokundoli ya mulisusu ayo lo baki boye moi pe nenga kumisi mobile ne boye sebeka kala pa salizo kumisi mobile na nande kono ba siba boya na bango ata commission na sous problème te ko côté kuna li ba laisser kufa donc bande ko ka ndenge mama lobi batela o zana ngole lo po o ya lobi o yebite le lendemain appartient à Dieu o yo zana ngole so batela rote lobi o yebite na kati o malobate lekinanga nga kuna mesana ko batu yo ata o tete sani lo o yebi mokolo liboso na talaka émission na yo na saika ko checker boye na moni émission na yo nzamba bandi ko lobaranga lobi moi so nzamba pambola ina ndenga usakana te mobile na ye mobile na ya na grâce comment on a mono na télévision l'esprit commence à me parler ngabi ndenge nini moi si oyo comment na kati na yo oyo alinga kayote eloko eza kati no zo déranger mais oza ya nzambe okende musika okende vraiment musika amen nzamba mona yo je reçois amen maman ngai ngolobi na yambi yango ndenda bandako bana continuer ko bake ya lelo to yebi ya lobi to yebi te ndeka ngana lobaka moni mama lobi ne à cause ya mutu makasi à perdre 30 ans na azalaki nango donc eza lokwa ba maman ba jeune fille bobinga nga bandeko baleki bobinga nga na yebisa bino toujours kanga ka motema vanda kanga motema vanda sambela mais faut pas que mutu to nzamba sa kati na yo faut mozana na volonté amen nzamba sa oza mutu mangala mabe ofinga ka mobali ozaka noka mabe entourage me ba ko nzuka ba msuba monoka oyebi eza kesengo soki mutu mono ozabi ye wana yete ba sepeli na soko babi aye baba yo poani peut-être ka langage ka ozala nango et sepeli sa ba tout alors faut te ba ko sala effort mutu ami yebaka mutu ay ba caractère na ye mutu ba tenga na zamu na bundara batu ngana za mutu na zala rabo tant bazo yebi so pe makambo mabe ezala na kati na yo obi nzambe na ngai na zala rande boye nzambe sunga sala même s'il faut ça la jeune na motema no pena na sincérité nyos ko ça le quoi maman ta tout na ce qui na ça qui m'habité reconnaître yango qui tenga vraiment na zabo na sali mabe et moi aussi na mutu pardon moi ça sincère ce qui a beaucoup limbisa yo nzambe mutu a ko s'en charger na ye yango na senga na biso ba maman auto na kati ndako mabala to yeba ko batela mobali azaka na mukete azaka na mokusete azaka na mulaite mobali azala kaka mobali soki nzamba sali aza mobali azaka mobali soki nzamba sali mwasi ozaka ka mwasi nzamba sali liboso Adam tant sali Adam aye ko sala Ève donc babi que l'homme est toujours supérieur à la femme mobali azaka ka likolo ya mwasi to landate ponga na salaka ngamu na yaka na mbongo ebele na ndako ngamu nazalaka boye soki to na ndako tozongo pona kombo na ngai tobiki na poto a facilité kozo bandako zanga na kombo ya basi wana biso to toyebi yango mais balobi te ke obanda ko manquer mobile na yo obanda ko finga ba réponse mabi bato ba yeba yo ndeko na nga mwasi ozo talanga ceux qui se retrouver na makambo mama lobi ngana sengi yo yeba ko sa nene komikitisa Bible yango bimi kiti sanzamba tombola Bible yango ko le binzamba ngate moto abetra bona tol o ngai koma ka penza ngai ya sozo kate ngai e koma ka penza ngai penza na ndenge mko ko sakana te o koma lokola maman ake o soki musala côté moko alati côté moko basket rouge côté moko ya blanc ça ni Saint Valentin mais ça on a Saint Valentin te alati ka pona mutu ezo sa soso ya kula na dipeka mundinga za kelenge solitude bomaka mais bien aimé solitude bomaka ninga banda buti ata za na eloko te mais koye baka ki azali c'est très important bande konanga basi boye bako batela mibali ya solo la plupart ya mibali bazaka makambo mabe wana eza solo la plupart ya mibali bazalaka makambo mabe mais biso basika kande à partir bizali na yo yango esala ka muto osa nini azo changer bota la maman ya bongo mal à partir papa stage pourtant école o ebiki tsarate moluba école moko penza bazaka banga komi kitsate mais tela papa batu mingi soki na yebisi bango aza moluba batu bandima te parce que toyeba niti soki tokende Kinshasa na flat tofandaka soki nga na kitaka na se mwana bani koteka na nga na flat wana toyebiso mbale tofanda ma toteka na biso biso mbale wana ko oyebi o maikala maeba ezali kambangolo nazingolu na miso ya Nzambe yo za ngolu na yo
moto nyonso toalanda te mpo toza na grâce na yo eza nde grâce na yo apui amblisi aza mobali moko akotaka bar te yoka grâce akotaka na ye bar te azani na bacamarade mpenza te yokango ye soki omoni afai na ndako ordinateur ngai naza ta mosusu nakenda na barendez-vous nake livre biloko oyo akuta asaba naye deja kosalela mosala eza ngolu epesami na soki obengi ye partout akende tiko alimba te ata auti mosala aketiko ndenge na banda koloba toyeba kobatela mabala na biso soki osozwi eloko na yo donc ngai nalobi mwasi nyonso azoka mobali nde lokola bebe mwasi outi obeta mwana na yo ntango omemi ye boye ofiniki couverture ozotale oza ne kaka boye kaka so moto angami mama okuti posa te po opesa ta moto amema bebe na ozolinga te moma kaka bebe na alors mobali na ozoya ndenge wana parce que basi baza libanda tala ebele bazaka boye bazojimele ngai kutu petite sœur oyebi ye mpo nayoka mokolo ya mosusu nzamba merci Seigneur place namonaki somo ya vie nalobi eza danger mokolo basalaki année passée ntango basalaki nini oyo ya palais de congrès natali basi na kati yesu masia nalobi toza ya kotula lasana komemata papa te komema te danger de mort sikoyo nazokala nazotala kaka nombre ya basi deja bazalaki kuna bongo bafeti mosusu bato bazalaki wana mpe bato bazalaki toza combien de basi awa oyo bazoluka mabala bazozwa te ma sœur ata apesi yo eloko te yakolala lipeka moninga kisi ya pamba bapeso kisi oyebi nga ntango nayaki nga moto yango basuki ezolonga nga na motu wana mai moko mosusu pasi ezwi nga mokongo ebloke nakende konguluma tina toilette moto akosimba ngai te ntango mabana baya te mais sikoyo nakoma passage naoki motu pasi pake ezwilanga kasi okomi bebe so bomozwi ya gentil okema komonela mpe mingi te komonela te eza nde bolingo soki nabi passage motu pasi akezwilanga kisi achelimela po ye mpe ayebi ye soki ntango bananga nazoyoka bien te nga mpe mbala moko ok namoni to okomi na suka mpona réalisateur na soki ya bia mama nito makambo oloba eza ebele mais batemp mpe ekomi nango na suka parce que oyo eza likambo ya caméra nde nalobi kaka kobatela mobali nozwaka lokola bebe na oboti kaka boye moso omemi bebe ta mosu moto ana mposa apesana mima mwana ko oyebisi eke na désinfecte na maboko na mpona apesa bozwaka bapapa lokola babebe tosala koboni basi toleki ebele badongola miso mpe libanda bakaka boye bazaka koluka mama soko bateli te soko ake koto bazosukole mwa makolo bazokate mwa manzaka mama basandole mwa suki ntango bazonga mpa na yo yo mpe ntango akuta mpe na bizale no mabe mpo ozalaka nango yo bapasi mosusu bato na mbali yango kolia te yango yoka yango kolia te okolia bebe na yo o fo sala poto pesa o sala bibon pesa okolia yango okolia te boyekola ndenge nini balengelaka mama lengela na esaka nango soni te kozala na bongai te sosali bongai 30 ans na libala soni alaka te o bongai 30 kabwe pa lokwa sani ya mbele pum ekoye panza so epe panza ne panzania ntango akomaka okolokota se na mbele so epanzani ekase déjà donc soki nano epanzani te luka ndenge osala nini ya kobongisa po ya kobongisa et puis nazomona bana basi mutu makasi omona papa osingi dire wapeso 5 euros mais bando changer osingi dire wapeso 50 euros wala kutu biso bamboka na biso opo toza pe na bombo bozumuke imagine ndenge bato ba bozo ebeleza te me wana elobeli na koloba te ke nazo bana ndenge pe ba bozo na biso ndenge to sa poto to ba bozo sa moi limité siko so to ba ta bozo limité te ya ebele omoni te ke place sombelo voiture sombelo avion ka ndenge olobi yango na sens ona nga na fanda omona bayeli nga tike babina nga gel ozo voyager bayeli nga tike na Kinshasa zana tuna na kango na tunite wala basemeki na basemeki ko baza pe bazali ako bachako mo molungete mo mbilingi aza pe munoko ayebisa bango angel po toucher te bravo abili po toucher angel te po toucher te ye soki ndekone atongi nga soki anga na ye abengi ndekone ayebisa abi ozali kotonga angel ye apase oye songi te bolingo ya vrai kaka na yesu ntango nazalaka na yesu te
nazaki na bolingo te mais lokola nakomi na yesu apesi yo sucre ya bolingo voilà merci en tout cas bato baotala biso totiki bino vraiment mpona lelo makambo koloba kozala basima bokomona makopa na ye toza na émission tosala makopa makambo kolamba parce que bamama bango balobi bazotelemela kaka bandeko basi mpo libala esimbami kaka na mwasi nde asimbaka libala mobali aza kuna te mwasi nde asimbaka libala yango tosalaka baémission oyo mpona koteya bamama mpona kosimba mabala na biso ezalaka bien donc mpona lelo en tout cas napesi mbote ebele bandoso to bataki bakoteya et puis yo mama mpe ata oza na ndako fo olataka kitoko ya teni olataka samedi dimanche ifo olataka kitoko na ndako roba noire mosala roba noire matanga roba noire na fête roba noire mokomi ka molili ti mokomi ka noire mama mosusu butu banda nayeba ina na mona tia rouge à lèvres te ngazi nakoza ata na ba rouge à lèvres ata 20 po na tiaka na nga soki na fana na ndako na tie moi rouge à lèvres na nga kasi on a technique oza pas tirer ne on a technique oza pas tirer ba rouge à lèvres ba tu peux quitter nango ta eza bon faut te bakaka komibongisa kaka ba ko la tezala nango kaka 200 euros to baki bela ta 50 euros mais soki neti nga neti sur la bible na kwa na ko tia moi 200 na nga na so moi métrage na nga eza kutu belé 200 euros eza belé ozomona mais nga pe na ko na 50 euros na sombi pe nini na nga na lati pe muta komona nga soki nini ozomona to bonga mayaya to zola tapo na biso moko ko lati la pona mobali mais yo moko pe mobali soka kuta ko chic mais bien aimé akotala mwasi mususu oyi po ni baseli banal so on est loko moko muke bande ko cameraman na to limbisanga na kamoko muke na ngina lo ba vraiment pardon. Oui, pour les basses, les bandes à boto la cabane, tu me facilement. Et puis, ma boto la mobile, ah, on a qui pour dire ma boto le mobile. Et puis, parce que mobile, c'est quoi qui est les bandes. Moi, c'est les bandes à ça, tout est moi, c'est d'accord. Ben oui. Azan n'engagé. Est-ce que ça mon aïe? Est-ce que ça mon coussé? Azan mon nez de toi, ça mon quai. Abandonné pour étudier, à la terre n'engagé. Mon client le peut bon et bien, on va voir Facebook. Azan n'engagé. Tant moi, c'est les bandes à comprendre bien. Quoi ça 4 mois na coiffure moko na monier alingolo taka pantalon moko boye soki ndenge nini azelio mayele tango azelio mayele akomi ko sala le contraire na oya yo ko mona pe fête komi boye mon bala se permettre que na makamu na fête mais oui na mo sala ko bengi yo pe mikolo pe comme na ba live au téléphone pose mo na pe na mo si o leli no ka ko ba botoli na ba botoli yo mais pour la faute na pour la faute na pour mi bali ba o baza fidèle baza muke même les pasteurs de pasteur pour ba dékonaka mi bal o baza fidèle baza mingi te baza muke ya mwana lutte contre la vieillesse il faut ka to lutter kaka contre la vieillesse ndenge ma bi pendant le baka lutte contre la vieillesse il faut que le baka ko mi bongo po tanga ina mois de mai na ko 58 ans 58 hein le mois de mai il faut faut soit cadeau ndenge que ce donc moi c'est libanda ça moni déjà et bien moi ça ndako asala 4 mois na coiffure moko na mona ke ayepe moi munene maman ko za no munene bo biso to amiki na munene oza munene mais yeba nini zo classer elamba na yo na nzoto moi c'est libanda so ça talia moni ba faille na yo abano za mobile bando sani petit à petit oya otala placard bo chemise moi ekende ka pekende pressing tant otala le costume oza te ekende ki pressing pas ndengo lobby c'est la vérité oui lobby po ya otaba ça mais azaka na type la chaussure na kutika quelqu'un à toi na tinaki on a kishasa on a lobby pe asimise na pas nini akei tant okende tant comme oyebite yum to zako bana na coiffure mo 4 mois yum to zako la ta soki pantalon mo taille basse yo ninga ka la ta bilamba noir yo kanisa na vendre la cop encore pe mibali mingi na ba comprendre lo banza mete banza na pe fidèle yo zo mona ke to koya kamina na makambo na mabe yango na ba mama ningi bozona ba chance ba grâce le comme makambo ba internet mama yebo ende to zo solo la boye ezo sala ke tout maximum 1 plus na kati les bana ba émission pour le mariage les pour na bek c'était mais pour na kosala nini pour na kobongisa to pour na le ko bolanda te ke mutalo bana yo na kena ko somba prochainement soki na ye na koyela bino na décorer même ba sac liputa na yo na tongi na décorer le sac na yo sac wana mutsoko monyango akutuna somba kisaki wana wa mama nkena yo na moni akutuna yo somba kisaki wana puis na sali na décorer wana maboko kolanda te ke alata kisaki moko ya amema kisaki ya 1000 soki combien te mais bien aimé 200 euros olata kitoko koleka mutu oyo alati biloko ya 3000 euros bolanda ba griffe wana te na momo to komi na weza so mama ba griffe te mi latela kaka bongisa nzoto na yo monde nga na lati boy même pas 200 euros
mais naza propre soko moninga propre makasi biloko na somba kala basaki ya cher efanda nango mais pour l'instant mutu ezosala nakosomba saki nanga 10 euros mais na décorer yango na koti na fete na yo mtomemi ya 3000 nanga tamsunga na leki na kutunga bakotalanga ozomona donc totika kobebisa bambongo bana bakoli poto ekomi pasi donc faut toluka tolata na limité bamindele mundela asombaka saki ya cher soki ataliki aza mutu aza na koki kosomba saki ya cher mais biso oza na salaire te ozokende kosomba saki ya 1000 euros lobi saki yango mosusu ebimi non mutu efo esala nga ndenge naza mpela boye nakokende osomba so saki ndenge naza boye saki ya 1000 euros nakosomba te nakosomba te parce que wana ezalaki ntango na motu ezalaki kosala te tolandaka bato wana te biso tolata ndenge nzambe azopermettre mpo okoka kofuta ndako kofuta courant ozomona oyo ede mpe mobali ozomona voilà d'accord ok maman tuka pour na lelo na moi makambo ezebele en tout cas pour la lettre aussi dessiné kana le baki God bless you que Dieu vous bénisse Mungu awabariki Nzambi kusaku muna Nzambi kalusaku muna beno bakulu Nzambi kalusaku muna bongo na ba Nzambi kusaku muna na bongo Nzambi kalusaku muna Nzambi kalusaku muna Nzambi kalusaku muna donc bino nyoso Nzamba pambola bino awana nyoso ekoti pa na kati ekoti na kati bino nyoso Nzambe apambola Nzambi kalusaku muna Nzambi kalusaku muna voilà Nzamba nous bénisse bana betu bon bye 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 bye